et pas maman Agnès Musambo. OK. Akiaki ndokotala mwana oyo elekaki wana amonike komi na suka mwana ya ye moko ke otala ye babeti ye babengani. Aomona osecours tendani oyo kokotela ta ye. Mama nina oki kondema botika jusque là ça na mwana na moko. Moment où il y a bandé koloba moi leki na azana 19 ozaki moment où on a une émission na 2017. Il y a 7 ans passé wana. Tout 7 ans. C'est-à-dire à lobby que azana 19 ans na bébé a 3 ans et quelques mois. Donc apparemment sur tobito calculer âge de l'eau. Sur tobito âge de l'eau, moi na suka azana. Déjà mon azana 19 ans et quelques. Na moi na 3 ans et quelques. C'est kaboté na âge. 15 ans. Voilà. OK. Tu vas danser na biso. Ba danser ba botela été akoki le gabango baza ba passager na ya lekine bango. Mais moto abimise o image et puis moi na ana Karine Mokonzi je te salue là où tu es. Moi na ana ba kokana na Arieta bela ou mobile. Ah. Nazo yebitala nga na yebi moi na ana na mona moi na ana. Au cœur de l'Afrique, c'est surtout un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, on était et les bouffées, Oyebisa, Milanou, Audace, Oyebisa, Louis Moui. Merci à tout bozo talabiso partout dans le monde à travers Concept TV et puis na grosse molir télévision place wapi boza partout ba bonjour ou ba bonsoir et dépendre na air wapi bozoa émission na bino oyo Alex Ngandou mwana muluba le Benjamin de la presse mwana ba maman le vôtre autrement dit mwana Nzambe naza wana rapport na recela no boulot un grand merci na ba tout ba soutenir biso merci na ba tout bazana simabili na moni Enrique Tonginda na moni paye moko na bombie na obwaki kana sima émission donc ye libanga na ticket na suka un grand merci à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milandou big dédicace à toi le rassembleur de tous les Congolais na 4 février président Jacques l'unique et le seul président Vomina Zalanaye qui na zana bango 50 40 na lobara donc big dédicace à toi président Jacques un grand merci à toi ya Willy Moucheni Code Yamboka Aotala Biso namoni l'ingénieur Dominique Yalanda Motema ya Mayolanda Julian Nzita autrement dit Mayo depuis Luanda Aotala Biso un grand merci à toi aussi le jeune boss le fils du pays Apache Moupe moi na maman Linda l'ambassadeur Ange Mwamba mbote na bino kuna namoni bino mbote na bino Joe Max mbote na yo bozali tellement belé Aotala Biso nazabongo na grosse molir otozani awa Malodi ane na matière ne moi mikolo star du moment. Grosse Molly, bonjour, bonne année, Maman Bodele. Merci beaucoup, merci na chaîne Nabiso. Concept Touch, merci aussi pour tu travailles sur votre taninga bien na des micros. Tu as un concept touch, tu as un grosse télévision. Donc donc Sarara featuring donc. Merci à Bruno Kabangu, merci pour tout, merci à Mamé Méline Zembamote, Matous Pépélé à Betolo, merci à Aridjan Ambouila Demité, merci à Diezola London, merci à Jazz Kavulo, Papa Zahir, tout ça rend de tout. Babi, mingi ba question Zayayo, par réponse c'est ça, on a le bras si tu solo, on te solo, si tu solo pas, on te solo pas. Vous s'abonner massivement pour vous avez vraiment bah, information, bah, actualité dans temps réel. Voilà, vous n'allez jamais déçu. Voilà. Santé n'engin. Santé, où on a déjà dit. Il y a bigi toujours. Vraiment, tu te déranges qui. Nana, ça peut abonner dans un magasin, tu te déranges qui. Ça dit 10 jours mon ban à travailler. Ok. Ouais. Moi, je te dérange qui. Bah, déménagement aussi, mais sinon, ça va par la grâce de Dieu. C'est une évolution de la chaîne, ça là. Ça va par la grâce. Ça ira.
Voilà, ça ira grosse molire aux amouassi, au salaire msalo, beaucoup tanara, nabana mibali et belé. Actuellement, au Romo travaille dans la chaîne Nomogo. Tant aux arans, on a la chaîne Yabato. Et maintenant, les candidats entre eux, moi, la moitié, n'a pas patron, entourage, n'a pas bandé ou mibali. Maintenant, vivre en Ondé. Déjà, on a travaillé dans la chaîne Moko, une carrière dans la mobile. Ok. Na salaka na chaîne YouTube Moko. Mais la chaîne Nabiso Awa, na zaki na Canal Mercure, na qui na TKM, na eko souksa na baraka télévision. Mais na chaîne YouTube, na salaka na Congo France. Na pesi Josué Didi de Pumba. Sinon, tozalaki na boss na biso Josué Didi Pumba ka lokwa papa na bane. Boss na ba collègue na ba partenaire na ye. Donc voilà. Mais en dehors il y a biso na biso doande pe ko travailler na biso mais ezaka est-il ka ezaki yana bato mosusu ba ute na love na bango avant YouTube avant chaîne et puis ba memi love na bango na chaîne mais après YouTube pika YouTube on peut sali ke pandi pe bango bakabwani pe. Voilà, quand ngolo babongo est-ce que ça sera facile pour na bino bana basi que bofandi oui na musala moko boye où ils ont travaillé, bana mibali baza et puis patron mona mobali, ils allaient facile vraiment qu'on fasse dans la musala moto, ils allaient un peu compliqué par rapport à la réalité beaucoup dans la langue. Moussous les allaient facile, ça dépend. Moussous soupé, ils allaient facilité. Moi déjà dans le barande, il y a d'âge basi belé balobara qui mibali tout barande mort. Moi dans le barande non. OK. Mibali tout barande moroté, ils ont dépendre na as mutu na mutu. Voilà donc pour nous bagay mutu na mutu ana zar na yemu na mutu na ndengene na rôle bagay za facile on zappé facilité na pe ça comme exemple ngamo témoignage OK ngana Congo France boss na nga Josué Didi Pumba na pesi sombote atikala obete na tali solo te ke na sepela no ke to komana yo mwasi na mbala sala ngote mais entre biso na kati ya Congo France mwasi basi na mibali to zalaki bo travailler mais en tata bo basi na mwasi na mobali ouais ezalaka ça eyaka mais ya pe na place mosusu pe bo sa na bino bona bino pe basi na mibali te bosuki na bino kana ki collègue na bino chacun a na vie privée na en dehors ya musala aki a continuer vie privée na ezalaka. Voilà. Aujourd'hui, la grosse molire au tamboli trop dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc, quand on a qui bien la star du moment, au tamboli trop. Il y a trop. La star du moment. La star du moment parce que la vidéo, il y a 6 ans passé. Ok. Il y a un est circulé dans les réseaux sociaux. Voilà, au salon de la grande sœur, il y a moins en tout cas. Il y a un est. Non, tu veux sur l'année là. Dans ce qui est sur la famille là-bas. Eh, ouais, Luka Makambo. Non, Luka Makambo. Non, que là, écoute, dans un nanda ou baoucho benga, Brina taza en Lemba. Ok. Famille des autres régions déjà na Lemba. Donc, bah, comme né, bah, au solo là, on a pu dans région de bah, moto et bandé to kosala donc matière penzi côté to bando to na benda chaque jour, bah, mon a que isa blaguité. Batu ba osakana te c'est-à-dire que vie à moi na batu moko boye ekomi bafoué vie à moi na batu moko boye ekomi délaissé vie à moi na batu moko boye ba nuire en boye amonika comme na suka so totally bien moi en tout cas asali au moins depuis atika qui dansait non tout cas le monde a asali sortie médiatique c'est-à-dire que liboso monika famille ba lemba ki ba mone non trop c'est trop famille yaki et lukainga na yabai bango to tournaki. Mais papa chéri a qui un peu calmé. Il y a 6 ans passés, il y a 2017. Ouais. Il y a 2017. Américain qui un peu calmé moi en tout cas. Mais en tant que bazara déjà Azaki a commencé na mayele moko likola mayele wana après émission wana. Sur hôtel émission Azaki na 2017 na 2019 baye ko botola ye mwana. Ba 2018 et quelques baye ko botoler mwana pour à mon avis déjà danger, il faut protéger. A préférer qu'il protéger rien que mwana na ye. A bosani que mwana na ye pe abotama ki na mwana ya mutu mususu. OK. Nde et ko sala ke 3 jours récemment, monsieur a récemment, on a vu Shadrach Salina Brinette. Les alaïques, Brinette a été en place maman na biso, maman Agnès Lusambo, maman a voté la biso star na biso papa chéri, binadam. Place moi actuellement Zali. OK. Baton sote azana potote moi na Brinette ana potote ana ki sasa ana ki tambo et pas maman Agnès Lusambo. OK. Akia kende kotala mwana oyo elekaki wana amonaki ke
amonika komi na suka mwana ya ye moko ke otala ye babeti ye babengani aomona osecours otendani oyo kokotela ta ye mama nini akoki kondima botika jusque là saka na mwana na moko ok aboti mwana na pasi nyonso ya bomwana nyonso ya 15 ans ça fait mal hein ma vidéo on a circulé bato belé baolobake balongba kuna famille a salité famille a pasi basundola mwana ke oluka vi na 11 ans yaya bandimi na bango baza famille a pasi ebi na kisasa famille a pasi tose belé ya famille a pasi tose belé za bato mususu bali afandi banda tonga mususu alieka abike de ozerati ba yo lia 22 ans mususu salala ki mama ola mususu tsa ba mai na misu fo bala mukabalia bandimi famille a pasi mais enote bazwa bateka mulimo mwana bango pona mbongo papa chéri atiki bandeko na biso mususu mona ina poto ok ba danseuse na biso ba botela ite akoki oleka bango baza ba passager na ye alekine bango mais moto abimise o image et puis mwana ana Karine Mokonzi je te salue là où tu mwana ana ba kokana na Arieta bela umobi nazo yebitala nga na yebi mwana ana na mwana ana ba kokana na Arieta bela u kolongola te ko bakisa te mwana ana za ba cheveux bouclés lokwa Arieta aza tala likolo ka lokwa ngabo aza tala likolo munene donc bana basio bano bazaka ke azo promettre ne biso ba luba to lobaka nde ba parole na biso bando ba moi c'est bien so lingo bala il faut tala ke na makulu awa ndenge mwana Brinette wana zali donc ba kokana na mwana Karine mwana papa Jimmy Bela kolongola te ko bakisa te Arieta Bela omaka nde omona Arieta ndenge bébé ya Brinette ba botana papa chéri nde yaza kolongola te ko bakisa te donc abota mona moko kano mignon tala cheveux bouclés tala santé tala munene donc c'est dit que tala lipende donc mi pendo ekabona na maboko ekabona wana mais ça fait mal ya rokende ko mona mwana na ye babeti ye babengani ye na stress wana azaki na choite na stress wana vraiment azaki na choite a préféraki na stress wana azaki na choite a préféraki aya vraiment azaki abati azaki déçu aye et ça dit que bato ba c'est vrai que émission na ba préparaki yango moi déjà na oloba que ça déjà c'est foué en chiffon batikali ko préparer émission wana te pourquoi ba préparer émission wana te déjà so ba lobby que Kisinjo pour ezo bima parce que il met dans ba photo et circuler au moment où Brinette ça l'émission ba meki ko zoomer elongine basali capture na sima ezelo yinga Kisinjora sikonga na lena loba moni Kisinjora aza ya bato ebele ndenga pe na zabo na ngende pa Kisinjora sur l'actualité écoutez linga pa Kisinjora na lokotana nga actualité OK c'est-à-dire que so déjà to lobby que Kisinjora ba préparer émission les a 12 les a 24 nga na loba déjà c'est fou pourquoi parce que Kisinjora za warrior za goloate Junior Priana là récemment où t'es ko déconner sur papa Hervé parce que maman et il m'a pas triquer ce qu'il fallait ba golo ande ba triquer mais ndeni Kisinjora za warrior a triquer donc on ba que za tricage té parce que ça que mutaza ko se plaindre Monica comme na suka donc voilà grosse molir parce que marambongo ndenge zo kendele bato belé bandeko belé ba selon banaliste autour au monde ndeko ya monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide Sandra Kazadi a posté partie je sais pas si ils a posté partie dans ma vidéo et émission Chadra qui na mon asuka Brinette bandeko belé ba selon banaliste ba peut-être les a Kofi Olomide mutaza na sima marambwana vu que Junior Piana Ania qui est en pleine émission bato belé bazolo baké Kofi Olomide za na sima donc couper te belé ba selon banalise kota la pe nenge Sandra Kazadi a posté ngo bato belé ba lo ba dossier wana ya mona tsuka Brinette yana bato baza na sima ba artiste musicien baza ndeka to mona Kisinjora mona ya s'afficher na sima caméra bato belé ba lobi selon banalise bato fali poupa aza na sima dossier ngo parce que tant to mona Kisinjora qui est warrior maman bon mon image a fallu poupa bamoni Sandra Kazadi a posté ngo bato mususu babi Kofi aza na sima dossier wana mais habité so temps yo lo bakeza émission préparée té au mona te que dossier ngo qui est un peu flou bamususu ba lo bakeba ba sala ngo bongo pour nous salir image ya papa chéri Jubin Pierre
déjà nga na oloba déjà ceux qui Sandra Kazadi a posté yango et ça tous à la un moment donné faut tous à la mikolo to réfléchir plus loin ceux qui Sandra Kazadi a posté yango et ça pour na oloba nini ba accusation tout ba dit à ba danseuse et quoi ya pas Kofi. OK. Est-ce que vous comprenez tout ça nous bien et quoi ya pas Kofi voilà lelo Kofi Kutu azwa pas moins ba majeur parce que oyo pas papa chéri ça plus dangereux parce que aza mineur azalaka mineur voilà ozomona donc ezaki ka dia ke bofinga Kofi mais tala lelo na ngambu na bino ça ba bilo moya bon déjà na ngambu kisinzora ceux qui Kutu batu o ba oreille ko triquer ezaki ba warrior te ba kolwa pourquoi parce que Junior Piana aela ibiso en matière ya bando boya ba artiste oyo penza blessa qui plus mingi ezaki nani papa Hervé bato yo Kutu balingaki ba s'attaquer na preuve ane ba comme déjà ko s'attaquer na papa Chéri na maman Amida pono rolobake Junior Piana a comme qui plus loin na ba artiste mususu ba blessa qui loko akufi loko a ferré or bato ba kokai ko triquer ezaki ba Kofiette na ba kolwa mais il y a Christine qui s'injora azana e warrior c'est-à-dire que a triquer net na sens ni pour déjà Junior Piana lobay déjà bon pour na fallait pour pas dire cap la merveille. OK. Donc ceux qui pensa ezaki li ngamba triquer mais ba lili mbuinde ba ngeba ba ndo triquer na ba Virginie Manganga. OK. To na ngambu kuna ba landry japonais et notre qui s'injora za warrior. Azana ngambu ya fallait pour pas déjà Junior Piana lobaki bolamu pona ye. Donc ezaki déjà pour nous lobana batuke ezaki préparé té osomona au moins les mission on a saki na ya Brunette année ezaki le PC 7 ans après et 6 ans après ezaki 2017 6 ans ou 7 ans si je 6 ans 7 ans lelo elamu ki lisusu donc pour nous lobake au moins depuis Brunette abima na ki danser ti aboti atikala osa la sortie médiatique té so qui a sali est-ce que batu ba comprendre Moutaouti na auti ozwa choc mobo sur place azaki embrouillé azaki vertige c'est-à-dire pour na loba boye aki kotala mwana est-ce que bazo comprendre même explication ya mwana tukato osa na émission Shadrack tant ngi kotala mwana ezaki 3 jours passés récemment. OK. Ba beti ba benganie a filmer ngwazo tindeli papa chéri asali yango akoloba te. Donc c'est-à-dire qu'Asali a silence. À garder silence. À l'obité, à répondre et l'oroté. Oh, à mi moni ce qu'on le voit zoba. À mon place à rokimelate, à mon a au secours té. Non pas vertige, on a le quoi moi si à autre soit déception, tout bal autre soit déception. OK. Ye wana nzela ma campagne eko quoi et pas qui sinjo. Akuti Shadrack bata fandi na biso atu tozana ba caméra na so partout na ba micro so tana tambo na site na caméra na ngamuki côté na okuta matière ata na téléphone no fungola kana zu parce que le roi Shadrack ndenga zwa ki wana ya Shadrack ezani muto obimisa ba blessure na ye muto na ba problème na ye ayebisa monde entier ya Shadrack netini parce que ngapeta on a sala émission na ya mona ntuka ebike na zara menacé parce que tolandi tonto promo balandanga ba menasanga batindelanga ba bureau de na kimanda kunanga 3 semaines mamna lo ba muna Cédric a profité à son vie et comme pour na tourner monsieur Foya ozonga na kima na Wileri et pas cousine donc muna comme taye ba place dans sala so ba yeki ko kanganga wana ngena ba izaka muna donc muna bando yo ozonga kuna toke to triquer to tourner to sisa ya zongi singa yake kali gola ba mamba moi parce que tolandi tonto promo lobby azol lukayo il faut loba émission no salara na grande série ya mwana tsuka ezara na ideni parce que mamango zozonga apparemment yo pendi mutu bandi ula musa makambo wango parce que pour la vidéo tonto promo abi azol lukayo pour expliquer pourquoi cela qui na ideni et puis basali âge par rapport à âge na vidéo au salarana émission salarana grande série. Et maman ya non c'est so ya mona ntuka lobby no yambe. OK. Émission no salarana mona ntuka ne basali âge ba sali calcul âge
tant abotara azalaka mineur tende ba balo ba kende mo parle bien abotara na 15 ans grande sœur na bien abotara na âge ya 19 ans siko ba comprendre ngo bien pour nga nem na yambaki moni nga na za expert ya micro na caméra ya binde na rolo ba lokuta na solo mais na poser est-ce que vous comprenez mais ya simba caméra te a simba micro te abina te a sala théâtre te tous en mode de vie différent. Moment où il y a bandé koloba moi leki na azana 19 zaki moment où on a lancé une émission en 2017 il y a 7 ans passé on a tout 7 ans c'est-à-dire à lobby que azana 19 ans na bébé a 3 ans et quelques mois donc apparemment so to bito calculer âge lelo so to bito âge lelo moi na suka azana déjà mon azana 19 ans et quelques na moi na 3 ans et quelques c'est ka boté na âge 15 ans voilà OK voilà mais et ça peut-être des questions nanga et qu'il y a une réponse n'est moins compliquée mais sinon en 2017 on tourné que actuellement en 2017 on tourné que Brinette a 19 ans et quelques na tout ni bien na bien bon moi na 3 ans et quelques Siko ce que tu 19 ans et quelques na moi na 3 ans to longoli 3 ans et quelques na 19 ans et quelques moi on a âge 15 ans on a 15 ans non on a 15 ans donc alors il faut dans 15 ans juste c'était pour bisonner si maman toujours basé mais mal sont 9 mois 9 mois na so ba ici 3 mois et puis c'est une année 15 ans voilà donc so to bito tala na maman ndenge kende est-ce qu'actuellement les loyo et vous allez sous permis autorisé qu'un mineur a exercé musala quel que soit talent naï na ba milieu monnaie sa ba musique ou théâtre quel que soit talent naï ça la naï est-ce que ça censé ka il faut ba salé ka toucher pour ayer musala place wana est-ce que ça censé ba banda ko meka e ba salé toucher comme tombola lokolo kitisa lokolo non peu importe ata zaki na passe ata zaki film mwana mwa uti na film ro pauvre ton limite peu importe ata uteki na film ro boye ezaki ba banda ko négliger mwana eko se retrouver na musique c'est pas un problème batunyo so bazaka na bosundenge morote batunyo so babota mandenge morote batutu ba ran éducation bon ndenge morote bon so azaki déjà tout d'abord na 100 ya mukalamushi et puis na musique katina OK yango a exposa ki yango papa chéri à l'époque azaki pe na bano bakola koleka mwana nati akoke pe ko boya est-ce que na tsaki ba kakefoka akotsa mwana est-ce que Yangonde et permettait qui est à commis au moins les problèmes oui bah tu vas comprendre le lot seulement on a eu cette sortie médiatique et ça car rapport pour le choc pas ça non en dehors il y a choc as vineza sous na sens té au moins déjà moi na on a bandi bon moi na ba dévierger ba botisier alinga meka vie na place mususu en sim et simbate azonga aka na source sika wote. Mais grosse molie bato belé bon mon ali solo ngolo kuta parce que tu se rappeler bien mon asuka azora diplôme azobina non na mibote la rati est-ce que réellement place problème mais à la affaire ya robota na ajuana est-ce que bino boyebi ke po bato ba yeba ke mo asuka bota ba yeke yeba ngo après 2 ans après 3 ans est-ce que nanya est-ce que bato ba oyeba lisusu ke bato ba yeko ozala informer ke mwana ntsuka abota na papa chéri ezala kaka mingi ezala tangu ezala no ba rumeur mais tangu na yeko sala émission na yaya ya mwana ntsuka côté motutu na ba photo ya mwana nga eki toko ka lokwa Henrietta Bilao ne côté siko peuple congolais monde entier ba comprendre que oh bine tonga bota ya solo na papa chéri ko parce que zara liboso ka ba rumeur bato ba ebele ba ebete ke bine ta bota poso ba isa bato papa chéri olingele place ni na li colonie na bassin ni na toto ni est-ce que vous comprenez bien pour papa chéri azwa ya race tout azwa ya taille tout pour nous montrer que l'amour est drôle l'amour est compliqué les hommes ça compliqué ça compliqué neti ngai non singa kana papa chéri moi na on souffrir OK atala ta 9 mois na meme pour na mwana bato bayeba ki on témoigne na tombe ofana na beau marché bo excusez nga ex madame ya papa chéri akomi kotinda bato banjo menacer mwana na se retrouver na Brazza kima kendo abota na Brazza OK c'est l'Afrique du Sud non abota na Brazzaville
atika la bota en Afrique du Sud. Et bon toi bandolo ba kendara Afrique du Sud azala actuellement ba période mo azala na Afrique du Sud on ezara lo. Afrique du Sud za ko ba tino so de ba kendo tambola ngapi na tambola na kenda pa Afrique du Sud. Na tambo pe na ba. C'est parce que bana ndeke akoma Roma fait ba fana na bon marché tant moi na bandi zemi wana mama za nkata ndako. OK. Wana mama pendo za nkata ndako na bana. Est-ce que vous comprenez pour un respect à maman na linga cette femme là beau. Maman Amida, je te salue. Wana mama za nkata ndako na bana. OK. Mwana nchuka bandi zemi wana ba ofutile ndako na bon marché. Ba matière ya. Ba ofutile ndako na bon marché. Mama yoki. Menace bandi banjo landa mwana nchuka ba bandi menace. Mwana okita site. Akimia ke braza. Po mama ya mwana nchuka zaki na braza. OK. Ata wana. Mwana lobite. Lokwa za mwa mkeno okate na ke bota pasi mama na ngaza. Nde bakatisa ya maele. Nani dekonona ya baki mwana kenda obota na braza. Après, oui, c'est vrai, papa chéri, à un moment donné, il continue à faire et puis moi, on a kaka, malonga kaka te. Il y a qui ça. Moi, on a dit que l'on a fait OK. Donc, biso pour na biso to senga papa chéri, a quitté ça vraiment mon thème. Moi, on a na passe. Moi, on a commis na suka, moi, on a lembi ba promesse. Papa chéri soit sombeli mwana na lupango atingie na poto na mwana isala yi. Omoni soki papa chéri a réparaka avant mais tolinga to quand même pas tali solo ke. Mais nous on nga kutu te na 7 ans passé wana na ngana yamba même yaya Brunette te. OK. Lelo de sous 7 ans encore 14 ans. Mais na yamba sous lelo Brunette ye moko en personne a limité Shadraka yamba. C'est-à-dire que les autres à la caca, côté bango baza ko déplorer les autres à la promesse non réalisée. Promesse non réalisée. Ma promesse non réalisée. Diko na ngo promettre bo réaliser te bo promettre bo réaliser te. Na tata to la muka patience wana soit pe battant. Patience wana pe zo soit battant. Tina suka ba préférer ba protéger sans na bango isa moi na bango ba botolier moi. Ça fait vraiment trop mal. Et surtout moi je suis une fille mère, naza maman na bota pe moi si. En tout cas, et ça l'a passé. Et ça l'a vraiment passé. Moi, na mukie, bo dévierger, bo botissier, ak bota na mboka mupaya ya musika ya passé pour akomer déjà na danger na mboka na yemo. Bikoloka ya zemi wana, a risquer, même mai ya risque. Aki aboti azongi na mwana. Et après, bo promettre et non réaliser, promesse non réalisée na suka boye bo botoli lisho mwana. Bikolo boto la mwana, oliata Bozo ya tabo tinda ta na poto na mbonga ki oluka asa que continue une nouvelle vie na ye bo sali yango esuki promesse encore non réalisée aya omona ta mwana mo beti lisu bo bengani finalement fa ki asani na place wana ata batu ba traité au kaba les années na place wana il faut être tous à la humanisme bo moto na tous dans na ba humanisme à un moment donné na place wana ta so iza azaki leki na bino to mwana bino nga sa netini obotina papa moya mukolo po pour papa chéri abota Brunette. Pour l'époque papa chéri azaki munene pour papa chéri pas salir régime. À l'époque papa chéri bando pesa ta ba 5 quelques. Je te jure ni tinga boina pesa 5 kilos. Malé mais tinga boina pesa 5 kilos. Problème c'est que papa chéri bando le kanga déjà na munene. Abo pesa combien? Est-ce que munene ça la ligola Brunette, ta la liboko à Brunette. À l'époque, ta la papa chéri OK. Ta la concert oyo papa chéri mwana tuka ya binya a tomboli ebo ya kitisi na sima tala peta tala bota la pete lokwa bongo en tout cas papa chéri pour comme likambo Shadraka komi menacé wane komi likambo presse en tout cas ceux qui collègues na biso Shadraka komi menacé pour mutaza desa za ba poème na ye ayekolo ba propos na ye muto ayambaki akoma menacé en tout cas c'est ye presse mobimba nde ekoma bozo menacer des presse mobimba wana esenge fo fatia kita kata likambo opoto bo menacer Shadraka kana premier OK les gazani ka journaliste non ayambi yo muto ena ba doléance na yo siko ba ko kisinde so ba ko mo lukise seke biso to ba journaliste photo ko ta problème wana parce que ça dans temps on s'est missionné de derrière la fesse ka findi est-ce que accusé ezaki ja papa na maman nde sangisi bango nde ko sala lelo na yango na sepelanga na pasteur na biso pasteur nani
Bébé, ça va bien bébé, merci. Yango na sepela na passer na biso pasteur passer na biso. Et puis comme pasteur na bino pasteur na biso l'église té pasteur oh ya Kalembelembe. Voici l'homme. François Mutombo. Voici Mutombo, voici l'homme. François Mutombo, voici l'homme. Alobi moi si basakana na yete. Moi si basakana na yete. Moi si mutamaka nzambe. Et bon, mon bali a son mon amour congolais. Il connaît un moni de bosso, il connaît un PC moi. Est-ce que tant mon thème est comme il a su est-ce qu'on a la grandeur là? La minute ça fait aussi mal n'a pas papa chéri comme il dit papa chéri place Aza je pense pas que Aza t'es sur na makasi hôtel ma poya na chaîne na sokola lekia au sa émission. Donc pour nous le baquet et loro mususu ebandaka lokwa lisano ntango ekomaka ya solo ekomaka compliqué donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Grosse Molure to comme l'abso vraiment na suka bat batalio ba ko retenir to so za pe na conseil moko ko pesa na bandeko basi to na artiste oyo parce que to imamba ndenge le karato mona ba danseuse balela trop que ba ya musala. Mais après, Komara, donc Musala, mais Komara, à part Musala, on est comme Tatani. Ok. Moi, je suis fan de ma boye bisayo, ma mère faisait au loba, t'es n'oboye n'anga eroba yo kanganga na sa maman. Ok. Oyo kana mawa oleli, total la batu, total la sur internet. Boyo kaka obiso toya nango. Moi, nana l'opinion sortie. Ok. Je te dis, moi, nana sopi matière. Alobi ka likolo so tali même émission na papa chéri na yo funda ote papa chéri na ko sambwisa yo te papa chéri na ko lukila na solution na sopi matière tozaka et tant que maman ou que conseiller bande kwa basi nini to conseil pour repesa na ko conseiller bande kwa basi te pour mutu nyosa bimanga na ndako na bango peu importe âge soit bibi ni banda ki kwa ke do parce que toi ba pauvre yo to ko luka pona tozo na basoué na biso yo to travailler voilà ça moi toi 17h on a moi ndenge beta biso nani eclipse wande beta biso mais on peut na ko la na ndako na climatiser pe na boy pe ko bima na boy to na bima boy na luka soué ya motoki na nga ya propre pona lia ngona kimia même ndenge mwana na pa bima inda kuna bango aiki ko luka polo baba ndolia mbongo neta msoso na pe famille o de ba ofile pauvre wana yango te lobi te soki mutu azo pauvre nde il faut o bafouer pour ça pauvre so mutu aza pauvre aussi sa dignité na ye aussi sa kibomoto na ye o komisa ye papier pour asa na intervention te. Merci Internet et intervention et pesa biso. OK. Toi ne loko PCD mais à travers Kamalo bana biso à travers le monde entier. Ce qui papa chéra sungi était et aux ana aigle moko boy. Nzamba rotinda pona ye a okita yo souvent PC solution. Après ko bomba ngo ja kufana pasa motema na ajwana. Akufana ba problème na ba problème. So ba bandolo bango sikuta na mona ajwana azaidi ana 15 16 ans bato bambinga ya solo mipali basi ba yo luka epo basala emambe wana mwana bato bagize mina 3 mois mama kuna na ndako ayoki ekomi matie kiti mwana kima kina braza kendo ko lisezi mina braza bota kuna na braza so ba matie ko ya malé ezarara ba promesse non réalisée yango ekomi sa biso or so papa Shiraz aki sage akokisa ba promesse ne metonge peto ye ba pété ya solo ke papa Shiraz bota na mwana tu ngai continuer ka ba rumeur mais so le longue rumeur est comme original ye moko ye a confirmer ya ma matière est solo la minene ça non il était zoya. Voilà, merci beaucoup nano était Grosse Molure ba dédicace na ngana vous avez belé merci Maman Miline Zemba, vous avez belé, merci à Noël Okito Black des Dents Solutions, Jazz Kaflo, Papa Zahir, Tiezola London, en tout cas Bruno Kabango, Debrino Kabango, on a pris combien de fois 3 fois. Voilà. Oh, il y a bien ça. Et il y a un bon bien.
On a propriétaire privé nanga. De Bruno Kabangu, je te salue de Bruno. Donc ma émission est comme ça de Bruno Kabangu, de Bruno Kabangu, de Bruno Kabangu, de Bruno Kabangu. Je te salue là où tu es. Pour na yo, na bandi na yo na suki sibe na yo libange za esuke. Merci. Voilà, merci beaucoup Grosse Molir na disponibilité à temps na yo. Merci na bandeko o basunga gibiso. Na simabili là je vois Enrique Tongina, na Moni Chris Chris Manza, donc Nassimabili, bonbon, Ngengi Sabiso, vraiment oui. Un grand merci à toi, Yagi Kake, c'est mon vieux. Chris Manza, pas l'ingama mabanga. Oh, Alinga te pognam. Ah, ok, désormais, je te salue, Chris. C'est bon, toi, filmer Bisso Penza. Derrière la caméra, montage, réalisation, tout. Merci. Yagi Kake, c'est mon vieux depuis Paris. Namoni Nathalie Ramazani, moi, Sinzambe, maman Namaela, Onia. Mon président William Ikona balongola pona omoya bazong sa image pona oyambe su yana ba ona yambi su brinet parce que ba lo ba ke contradiction bomoni ndenge ya za maloba mususu leke maloba mususu ba ye ba ke 19 ans oyena lo ba ki ezaki na moment il y a 2017 et non que après na 2017 to lo ba mwana tsuka lelo actuellement 26 ans OK. JBL du Malheureux de Salsa du parce que en 2017 on a fait au lobby que à 19 ans on a fait dans mon 3e quelques mois na mabo on monté ils a déjà parce que maman dit selon les autres la tellement moulaï et ça l'a fait tellement compliqué parce que saute au but total à mon asuka azora diplôme na BCBG mais tant azora diplôme on a ndimité kazala 15 ans diplôme so kazo qui on soit zela mon muke fois na ba 17 ans 17 ans. Parce que c'est mes bandes qui est wanati. C'est kabota na 15 ans. Non, 17 avant déjà bébé né wana. Zemi musu ebimaka déjà. Makambo ça. Na bien. Elle a diplôme abota na mteti. Ah té, tant a diplôme abota na mteti. Wana uta ça ya fausse couche avant bota Argentine piana. Wana sko wana zela déjà na wana déjà obina. Wana obina tant wazi diplôme obina na mteti. Azo diplôme écouter na BCBG. Nani? Brinette, mon asuka. Mais oui, on diplôme na BCBG, on a zaida na mwanati. Ouais déjà mi boté là déjà moi. On zaida na mwanati. Namba ebaka on a déjà mwana ntuka boti. Ah. Oh, ben oui. OK. Ti azotanga, ti abandi zemi, ti akata ke braza boti, ti azungi. Mutaiba ki ngwazata? OK. Bote bele ba yo yebaka ke Brinette abota sana mwana jibe ya mwasi ton gantia na yeko leka na media. OK. Ti ozi diplôme na zaki na mwana maboko. Donc aza mwana muke muta sa qui de temps en temps na mwana na ye nyoso sa ki maman na ye maman n'est pas confité aza en vie je sais pas soit aza embrassa toi ça OK. Donc voilà merci beaucoup na bandeko tout batali biso Igo Boss chanteur de charme je te salue mon frère na mon pesu filmer c'est le Kwado Magten royaume des sages mobimba en tout cas excusez-moi d'autres travailler na ça moi na moni Tania Monomos big dédicace na yo vous avez tellement belé tellement ébélé bolanda biso à travers Concept TV et puis Grosse Molir télévision bo s'abonner na ba chaîne na biso bo tika ba commentaire ba j'aime bo ça na partager les biso actualité là li mona tuka bo bando zongoka na tous les deux chaînes dans sur lobby bo zo matia mususu. Voilà, on se retrouve à la prochaine numéro, portez-vous bien, bye bye. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays, aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, honnête et les bouffées, Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Doubi Moui. Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadiba, Napamano.